bandeko na kanisa bomoni la baronne na kati ya direct oyo asaleli biso ya Noël na ba petit frère oyo basekaka te mezali teke azosala revanche na Tigre Noir. Boyebi Karine Mokonzi aza mutu moko amekaka pe makambo lokola mobali na ye azalaki na ba petite sœur oyo basekaka te ye pe alinga meka ayeba soki esalaka ndenge nini. Yango bomoni Karine Mokonzi na ba petit frère oyo basekaka te na Olga Kabelo oyo azali sœur na ye akoma neti yaya na ye. Na ndeko oyo ya mwasi bozoka na kombo ya Linda me wana azali envoyé spécial ya lettre B, donc ya la baronne. Mais la baronne te mutatindaka ye me batindi ye nde pa ya la baronne. Ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli namoni na tapo coach Gisnon sisa yokatoli mama bolimo elobi bolimo nini bolimo ozasu tobungi kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga manyana bolimwa bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Joyeux Noël à tous. Bonne année 2021 na batu nyonso, en tout cas bokota tokota kitoko na nguya ya nkolo. Bandeko bomoni Karine Mokonzi na direct na kanisa batu mingi bakanisa ki Karine Mokonzi akozala ye moko na château ya monene na Noël na sapin menzoka ezalaki bongo te. Tigre Noir akokotika mwasi na ye te atikala malheureuse. Tigre Noir avakende se basololaki na mwasi na ye ndenge ye akopase na Kisasa pe ndenge basololaki susu ndenge mwasi akotika na ndako. Karine Mokonzi alobaki na papa ndenge akotikala papa pe ayokaki akordaki yango. Bokanisa teke Karine Mokonzi asali biloko sans sentiment ya mobali na ye. Bokanisa te la baronne asali yango pona la vengeance oyo Tigre Noir azana ba petite sœur basekaka te. Kozala na ba petite sœur basekaka te ezakaka ba petite sœur. Yango Karine Mokonzi ameki pe expérience yango avandi na ba petit frère basekaka te bazakaka ba petit frère. Et puis na Olga Kabelo oyo azali ndekoni bazali wana baza kopase merveilleux ou bien merveilleuse ou bien maravilloso Noël bazo pasa yango vraiment kitoko pe na ndeko na biso Linda aye wana comme envoyé pote aya koyebisa Karine Mokonzi makambo oyo ewuti pa ya king. Mais Karine Mokonzi amoni yango neti surprise ma yambie kaka po eza Noël. Mais ndeko na biso Linda bomoni ndenge aye lisusu alinga bebisa direct ya Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi lokola mama YouTube ayebisi Olga Kabelo zala calme potango Linda lobi Diego Melito mobali ya Saratola générique ne simbi mais faut changer mwasi. Karine Mokonzi akanisaki ke générique ne simbi il fallait changer mbunda toi changer mutabwaki bakri toi changer danseuse mais ye aye koloba a changer mwasi. Yango bomoni Karine Mokonzi agangi amoni yango neti kindoki. Mais soki Karine Mokonzi azotika ye ezali parce que eza Noël pe Karine Mokonzi alingaka batu nyonso pe Linda na Karine Mokonzi baza na problème te. Ndenga yaki pe wana ayai par surprise mais Karine Mokonzi amoni yango surprise mais za normal neti nga papa robo na moni yango surprise te pona yebi king azolove Karine Mokonzi. Lokola Tigre Noir azate
eyebanaki ke bentel ebandobeta tour liboso château mais sikoyo ebeti kaka tour apamba te edepose linda aya kopesa soki eloko nini ubia cadeau ubie nini pa ya Karine Mokonzi eloko nde ngana bino tocomprendre te tokocomprendre yango mpe sikoyo te one love oyo Karine Mokonzi azolobela mpo Karine Mokonzi aconfirme bien eza tigre noir te one love nayebi te soki one love yango ezali king ou bien na lettre oyo yolinda ye nango apesi Karine Mokonzi ezalaki kutu lettre te me papier moka moke oyo mpenza ebombama emonanaka te neti doki oyo bapesaka na classe soki ozotriche nakanisa papier wana nde ntango mosusu king akomelaki Karine Mokonzi one love bokozala mibale te wana kozwa pension yo kozala yo moko yango Karine Mokonzi aza koseka one love mais bon ngana bino toyebi te wana eza kaka hypothèse eloko toyebi mama YouTube Karine Mokonzi la baronne autorité morale icône vivante a passé Noël kitoko aleli te ndenge toyokaki na Ariashu alelaka yari moko banda tigre akende ti lelo aza kaka ya koseka mpe aza kokontinue koseka surtout lokola azali complet j'ai complet en tout cas Noël apasango vraiment kitoko ndenge tigre noir aza kopase kuna ndenge ye pe apase yango wana couple ya tigre noir na Karine Mokonzi en tout cas ezali couple moko oyo tokozala nango batan ebele pe bakokoma na kikoko tina paradis ngai papa robo na sokisi awa botikala malamu joyeux Noël bonne année la baronne aza toujours wana pona kopesa biso bilengi kopesa biso bagu en tout cas bobosana te tango zolanda ba direct ya Karine Mokonzi na Facebook yokaka pe musique ya 8 single ba cadeau oyo apesi biso po tango zokango na YouTube yeba ezana no ofele normalement ebongaki to somba déjà pe tokende na ba plateforme to banda kosomba sima nango to zela susu ba DVD to somba na sokisi awa botikala na Yesu joyeux Noël et bonne année 2021 ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo Ezatuli. namoni na tampo coach Gisnon aussi Yokatoli. Mama, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? bolimo oza su tobungi nakobima na porte te kobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.